la nyonso ya info lingala journal ya peuple pour la peuple to fonga basa ngona pour na côté sabino ndenge na gouvernement Souminwa Ezala qui rendu public jeudi 7 août porte-parole ya chef de l'état Tina Salamande atangaki ordonnance présidentielle Bolanda extrait oyo info lingala à retenir pour na bino. Ordonnance numéro 25, barre 247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 78, alinéa 4, 79, alinéa 3 et 90, alinéa 1er et 3, vu l'ordonnance numéro 24 barre 88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement ces articles. ezelamaki depuis ntango molayi remaniement ya gouvernement ya Judith Suminwa babengi Suminwa de euti kosalema Tina Salama porte-parole ya chef de l'état yende atangaki ordonnance présidentielle oyo ezalaki signé bosimba pe boyebake baministre ebele pe balongwe misusu pe bakoti na bafigure ya makasi tokoki kotanga lokola Adolphe Muzitu Mfumusi ye akoti po na kokoma vice-premier ministre et ministre en charge du budget, ye a remplacé Aimé Boji Sangara. Tomoni pe ndeko Anzulumi, ye a côté na intégration régionale. Nzokande ye a outi na société civile, azalaki président ya mouvement Filimbi. Bato ya ndenge na ndenge bakoti na kati ya gouvernement lokola na ministère ya jeunesse tomoni elenge grâce Koutino oyo akomi pona ko diriger ministère ya jeunesse na République démocratique du Congo. Bosimba pe boyebake ba oyo pe bazali écarté na kati ya gouvernement toye kotanga ba kombo lokola Didier Mpambia oyo azalaki ministre ya tourisme toye kotanga Didier Tengeluto Wivin Moleka Godard Montemona Teddy Luamba, Léonie Kandolo, Kizito, Gilbert Kabanda, Ephraim Akwakwa, Nathalie Aziza, Samuel Adubango, Bango bazalaki ba ministre pe ba vice ministre bakisana ba ministre d'État bango nde balongwe na kati ya gouvernement na gouvernement Suminwa de bango ba se retrouver te misusu pe bazali reconduit na ba poste na bango toye kotanga lokola Jean-Pierre Bemba Gombo atikali lokola vice premier ministre pe ministre ya transport Jean-Pierre Liaou ye atikali lokola vice premier ministre pe ministre en charge ya fonction publique tomoni professeur docteur Daniel Mukoko Samba ye atikali lokola vice premier ministre pe ministre ya économie nationale ba permutation mosusu pe esalemi lokola F bazai ba masuli ye alongwe bongo epai wapi azalaki na ministère ya environnement pour na ko diriger ba affaires sociales pe ba exemple ezali vraiment ebele ba congolais nyonso bazali kozela efficacité na kati ya gouvernement Suminwa de pour na komona mosala eye bana kotambola malamu pe peuple congolais à vivre na ndenge elongo bani ndenge kaka chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prometaki ezali gouvernement ya large ouverture epai wapi tomoni ba opposant bakoti pe ba acteurs ya société civile ba rejoindre gouvernement ya Suminwa pour na ko travailler pe kotombola mboka. Premier ministre Judith Suminwa s'engagé pour l'exécution et programme d'action et gouvernement selon vision et chef de l'État après reconduction. Nathalie Kawila. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a s'engagé pour poursuivre l'exécution et programme d'action et gouvernement selon vision et chef de l'État. Ezala qui a annoncé depuis plusieurs mois, gouvernement Suminwa de est côté déjà. Ezali ko comprendre Katina Yango 53 membres, Katina Bango 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres, 5 ministres délégués,
PC vice-ministre Bouinanzela ya message ya premier ministre a remercié chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion ya masculinité positive pour la reconduction na ye na tête ya gouvernement, a s'engager kokoba réalisation ya programme d'action ya gouvernement selon vision pe ba engagement majeur ya président de la République. Ezali équipe moko remanié pe mise en expérience, expertise pe sans nouveau. Plus de 60% ba membres ya gouvernement oyo euti koleka bazali reconduit mingi kati na bango ba changer pe ba portefeuille nzokande misusu bazali susu tena kati ya gouvernement boye ba mise mingi na continuité na komema ka souffle ya sika pona ba compartiment mususu. Boye oyo ezalaki promis et salemi nouvelle équipe gouvernementale ezali kopesa pe esika na opposition pe société civile ba figure connue ya opposition ba koti pe na kati entre autres ancien premier ministre Adolphe Muzitu Mfumusi oyo azali nommé vice-premier ministre en charge ya budget. Boye portefeuille oyo a occupaka na kati ya gouvernement Gizenga de 2007 à 2008 ye a remplacé Emeboji Oyo Akena industrie lokola ministre d'État après avoir passé 4 ans dans le ministère ya budget. Floribert Anzulumi Mavatuku, ex-candidat na présidentiel pe ancien coordonnateur ya mouvement Filimbi, Oyo a critiqué mingi pouvoir en place. Yepe Akoti, lokola ministre ya intégration régionale, a remplacé Didier Mazenga Mukanzu, Oyo a commis na tourisme. Guillaume Ngefa Oyo Kombo et Yebani Lisusu Kozonga na garde de Sceaux ya Mboka, fondateur ya Association Zaïroise des droits de l'homme, Azado na Mokuse Oyo Ekoma Asado. Ye Aebani Mingi lokola militaire makasi ba droits humains pe ya renommée internationale. Ye azalaki forcé na exil na régime et outi koleka. Boye pour na raison ya efficacité et sengelaki kosala fusion ba portefeuille mususu ezalika ya ministère et enseignement supérieur pe universitaire oyo ezwi pe ekoti na recherche scientifique pe innovation. Ministère ya ba affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wanière ye azali reconduite ye akozala chargé désormais pe na ba diaspora ya République démocratique du Congo. Pour se conformer à l'impératif, il y a marché moderne, va créer le sous-ministère, il y a économie numérique. Pour le symbole Oyo Ezali Makasi, Premier ministre Judith Suminwa Tuluka, Liboso ya histoire ya République démocratique du Congo a ko remplir ba satisfaction moko ya makasi ya opinion. Boyebo simba technocrate oyo pe économiste ya formation ye azalaki nommé le 1er avril 2024 na tête ya gouvernement azali kokoba ko inspirer confiance na intérieur pe lokola na extérieur. Ba résultat ezali koloba pona ye esika batu ebele bazalaki na ba doute kasi lelo bazali komona mosala ndenge ezali kosalema. Ena kaka ya pamba guerrière oyo ya économie ye a réussi ko bâtir économie moko résiliente. Boye na tina wana malgré ba occupation rwandaise et ba localité ya ndenge na est, leadership féminin ezali ko se reposer na diversification ya économie, autonomisation ya basi pe ya bilenge pe formalisation ya secteur informel. Parmi les réalisations notables, Tanga, baisse historique ya prix ya ba produits pétroliers, pe impact na yango et monani vraiment nanzela ya panier de la ménagère. Poursuite, il y a programme, il y a gratuité, il y a éducation de base, puis mise en œuvre étendue dans la province, il y a couverture, il y a santé universelle. Kobo sanate succès diplomatique au Yomboka, et ils allaient enregistrer reconduction na ye loko la chef ya gouvernement, et ils allaient relever na mérite mon copé, ils allaient tali sa preuve ya confiance au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a renouvelé et pas naye pour na kokoba exécution ya programme d'action ya gouvernement. Oyo ezali basé na ba engagement majeur ya chef de l'État. Reconduction ya vice-premier ministre ya économie nationale Daniel Mokoko, ba membre ya Union congolaise ya ville ya Kinshasa, mingi penza ya base ya SOP brèche engali bazalaki na tongo pona kosepela ndenge professeur Daniel Mokoko atikali na gouvernement. Héritier na Fabrice Lundombi. Nsima ya
reconduction na ye lokola vice-premier ministre pe ministre ya économie nationale professeur docteur Daniel Mukoko Samba bosimba pe boyebake na ordonnance présidentielle oyo etangamaki mokolo ya jeudi 7 août 2025 bamembre to bamilitant ya union congolaise iko na mokuse oyo bavandi na babase ya secrétaire exécutif provincial ya iko ville ya Kinshasa mwana mboka Brech Engali Obama bazelaki te na 6h du matin ya vendredi 8 août 2025 bakitaki bango nyonso na résidence ya Brech Engali Obama na salongo na commune ya Lemba pona kosepela ndenge président national ya iko Daniel Mukoko Samba azali reconduit pona compte ya gouvernement Soumino Ade ezalaki ambiance moko totale. Loyembo, Mabina, Mandalala, badrapo ya iko na maboko, bango nyonso batalisaki esengo na bango, koya koloba, merci epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na ndenge a reconduire autorité morale ya iko, mwana mboka professeur docteur Daniel Mukoko Samba, bongo tangu ye moko sep ya Ikoville ya Kinshasa Brech Engali Obama abimaki, ezalaki opesi mbwa aboyi, bango nyonso balobi, professeur docteur Daniel Mukoko Samba alongi pona misala malamu oyo ye azali kosala na kati ya gouvernement ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka na impulsion ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Brech Engali Obama sep ya iko ville ya Kinshasa. Depuis 1h du matin, gouvernement et Bimaki, naza surpris na tongo awa 6h du matin. Déjà, ba maman base na biso kotoyo ya Lemba on a livulu, ba maman ba ye déjà ko chama kelele ko beta portail. Donc bazane sengo po Mukoko Samba, papa social moto oyo azali wana pona ko kitisa prix ya kitunga ya ba congolais o ba mama bazoluka azo ko stabiliser dollar moto oyo asali ke essence kita ba mama balobi ke mokonzi ya mboka asali malamu ndenga reconduire ye yango moni ba ye a chaud po ba pesa ba merci na bango ekende pa ya président national notre autorité morale le professeur Daniel Mukoko Samba yango ngai etanke numéro 1 ya ville province de Kinshasa iko na pesi nanu merci mingi na mokonzi ya mboka le président de la République Fachi Beton mwana ya solo ya Congo de père et de mère président Félix Topesio merci mingi na ndengo au reconduire le professeur Daniel Mukoko Samba notre autorité morale na tête ya économie parce que na une année musala oya sali e monani na miso ya bato nyonso pe toye kopesa lisusu félicitations na notre autorité morale le professeur Daniel Mukoko Samba papa bana yeba ke population eza na sima na bino na musala malamu zali kosala population alobi kende toujours liboso misala malamu ezangaka te kobota mbuma oyo professeur docteur Daniel Mukoko Samba azali kosala na ministère ya économie ya RDC moto nyonso amoni moto nyonso abeti maboko pe moto nyonso alobi chef de l'État asala choix moko ya kitoko pona économie ya RDC. likambo tali courant na ville ya Kikuti pasi makasi misala ya barrage kakobola ti lelo résultat ya malonga exact bolanda reportage oyo ezalaki lancé depuis 2011 misala ya centrale hydroélectrique ya Kakobola avec objectif ya ko électrifier ville ya Kikwit plus des cités ya Gungu na Idiofa. Près de 14 ans après courant ezalaka kate kasi ntango mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alekaka na 2023 na campagne électorale arassuraki population ya Kikwit ete bakomona lotiliki na ngonga moke. Après plusieurs communications ratées ya bakonzi ya ville ya Kikwit sur lancement ya courant ata eloko moko esalama te. Eloko ya kokamwa lisusu société oyo ebandaka kosalisa misala bakanga ba porte mindele bazonga na bango poto. Info lingala epesi micro na population boyoka ba réaction. Kobola wana eza neti album chemin de fer donc c'est-à-dire epele raté donc c'est-à-dire basalaki ba essaye société où eza censé basala bende ils ont plié les bagages selon et gouvernement n'a pas respecté ba clause et totikala kaka bongo tozotala kaka bapoto ekota partout sala mais c'est que tikali ke lotiliki
epela na kati ya mboka. Donc c'est-à-dire bapoto ezali mais lokutiliki epela te oyo epelaka liboso ezalaki besei ezali na bagroupe électrogène mais ya barrage etika opela nano te na kati ya mboka na biso. Donc souci yango wana ke président asala effort ke mboka elobake na reine na ye ekwitika kobola epelaki. C'est ça notre souhait. Bana kuilu tolingi kura surtout kitu ebeza eza ville moko carrefour ville moko économique so otalika ndenge makambo esalemaka na ville awa omona ke baactivité commerciale ezali mingi mais problème ezozanga biso ezali kaka courant et courant wana tokosenga yango na président de la république mais richesse na biso mosusu mpe eza énergie parce que toza na bacour d'eau ebele moni soki kakobola courant ebimi e na kasanza tozalaka na mwa barrage bamboka oyo nyonso ozomona bamai oyo nyonso tobandi kosala barrage ya mike mike tout ça courant ebimi na bamboka na banini bamboka na biso ya mike mike okomona ke tokodéveloppe mboka na biso puilo ekozwa ela mosusu pa yango badepute vote na ville ya Kikwit misala na bino nini population baza abandonné mutu ya kolobela bango azalaka te kasi tozosenga na mokonzi ya mboka alandela ye moko makambo ya kakobola po population elembi. Complexe scolaire Maman Pemba école la fondation Nerombo et salut 100% na section nyonso ya examen d'état édition 2024-2025 la divando héritier Mapelé. Oye! Oye! Maman Pemba oye! Oye! Maman Pemba oye! 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 Discipline, travail, résultat! Discipline, travail, réussite, nde ezali devise ya complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu. Bilembo ezali komonana, yangoyo emonani. Pour la session ordinaire, il y a examen d'état édition 2024-2025, meilleure école, il y a district, il y a Mont Amba. Ezali complexe scolaire Mama Pemba, ba lauréat ba bimi awa, ba résultat malonga et bimi. Nabobson nyonso, complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, ba sali ba 100% na ndenge ya liboma. Bo simba pe boye ba keba élève, finaliste ya complexe scolaire Mama Pemba, ba zwa kidaso, siège ya complexe scolaire Mama Pemba kuna na commune ya Kisenso, mokolo ya mercredi 6 août 2025, ba yaki ebele, carnaval moko ezalaki improvisé, ndenge kaka bino moko bozali komona commune ya Kisenso eyindaki na ndenge ya kosakana te ba poudre e bwakamaki bisika na bisika ba lauréat ba bimi ba option nyonso 100% na 100% awande wenze na wenze honorable Nerombungu mabanga moyo jeunesse nyonso ya ville ya Kinshasa bazali ko remercier yo pamba te éducation kitoko ezali kopesama na complexe scolaire Mama Pemba esika qualité enseignement ya likolo ezali ezalaka mosika te ba parents batondisami na esengo balobi basalaki malamu kotinda bana bango na complexe scolaire Mama Pemba batalaki kaka bisika bavandi te ndaka na Kisensu na ye na école Mama Pemba pona école wana eza école moko ba récite na bango ezalaka OK. J'avais 5 enfants ici. Mi balé basi babima basilisa awa. Moko asisa na elek, moko asisa na biochimie bazo ba pourcentage ya kitoko do. Topesi pe longo nyapina na mokonzi na biso Nerombungu ko babongo parce que na ne oyo pe bana basali ba 100% option nyonso na bana musu batikali do batikali 4 et 3 na yesus na moko auti matete mona semeki nga na ye ko inscrire do pona nga na sala l'école publicité parce que j'ai eu de bons résultats do ba résultats bien de bons résultats do na école oyo e futanga mabete ba mbongo nga kenda pa mate formation bien za awa n'en parlons même pas oya kolinga vivre venez nombreux boya ko inscrire bana na bino ata boza bambinza ba wapi ma campagne mon fleurite venez ici il y a de la formation ya Kimbanseke bana nga batangaka na Kisensu en tout cas esika vraiment formation ezala musika te toza na esengo makasi vraiment pour na réussite ya bana basali 100% vraiment en tout cas to CP penza na ba point na bango vraiment eza élevé en tout cas to kumisi vraiment en tout cas promoteur ya école oyo vraiment pour na formation kitoko oyo eza na kati na école oyo ya Mama Pemba on azana ngiringi na bolafa nga kombo na Mabibi mwana nga tanga na Mama Pemba na cameraman TV5 ayeli biso ana ngiringir aye ko filmer biso asepel biso ba mama to loba donc na lobi mwana nga azwi ba pourcentage belé po apesinga esengo mwana nga tanga na Mama Pemba
na mama Pemba don na sepeli makasi Nero Mbungu akende liboso akende pe liboso makasi na o asali po na biso bo simba pe boye bake na carnaval oyo tomonaki présence ya promoteur Rodrigue Mbungu ye azalaki wana elongo na ba élève pona kosepela elongo na bango bo simba pe boye bake pona année scolaire 2025-2026 initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nero Mbungu a renforcé ba matériel na ndenge ya kosakana te bo ordinateur ebele eye ba microscope ba machine à coudre nyonso wana pona enseignement pratique ezala vraiment ya qualité ba microscope kolobate nyonso wana kaka pona qualité ya enseignement pratique na complexe scolaire Mama Pemba année scolaire oyo bokende vraiment ebele awa nzambende azali force ya honorable Nero Mbungu elongo na personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba bilembo yangoyo emonani bilenge nyonso ya ville ya Kinshasa ba parents botinda bana kuna bozo ya kosepela pambate awa rigueur ya enseignement ezali bilembo na yango ezali komonana. Institut technique de météorologie et tomate de Baza ko bengisa ba congolais pour la inscription ya année scolaire 2025-2026 baleka na ba site ya Binza de Vo Stéphane Stokandi reportage. Boyo kasangola memeli bino na oyo etali bongo ba formation ekuba na domaine technique ya solo ya ngonde esalaka ke ba benga bana na bino ba ingénieur yoka pona année scolaire 2025-2026. Institut technique de météorologie, aviation et télécommunications Itemat Binza Ista na Delfo na commune ya Ngalema bazali ko bengisa ba parents nyonso ya Kinshasa pe ya ba province ya RDC oyo bana na bango bazali na ba ambition ya kolanda ba formation na ba domaine technique lokola aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, construction générale, météorologie et électronique oyo na kati na yango bokozwa 3 options totangi radiotransmission, commutation, bakisa électronique industrielle, cours ya anglais pe informatique ezali na pointe po bana na bino bazala ata na susi mokete na mboka ya bapaya ba option nyonso oyo totangi boko kuta yango na Itema Mbinza na Ngalema. Sango malamu oyo tomemeli bino na 2025-26 ezali ouverture ya section mibale, section commerciale et gestion na section coupe couture. Toyebite na milieu oyo ba jeune mingi balingi kosala musala ya maboko po wana peza technique kotonga eza musala eza avantage ebele musala oyo ezosala ke surtout pour la base eza musala oyo eza ke libela otikali nango na maboko. Quand météo avenue Metelstat numéro 1 quartier Congo commune ya Ngalema bolekaleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2025-2026. mingi pona bana na bino oyo bakomata ba classe ya 7e pe 8e pambate ba candidature na bango ezalaka conditionné na test d'admission. Premier test d'admission samedi 19 juillet 2025 à partir ya ngonga ya 7h. Pe deuxième test ekosalema samedi 23 août 2025 kaka na ngonga ya 7h. Bolekaleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2025-2026. Ano batanga kawa o ba ko sidisa wa bokoki komona bango ebele sur le marché. Tango ba aussi sa classe na bango na domaine nyonso. Azana makoki ya ye moko kosala musala o ya ye koliawa a créer entreprise na ye pe azan apte ya kokende pe kolukisika musala esika mususu pe bazwaye penza parce que bazu formation oyo ekoki penza pona bango yango na bengi bino boya ebele boya non seulement pona ko wela komi komisa mais nalingi bokoma nanu avant bota l'école yango bo visiter ba laboratoire bo visiter ba atelier na biso pe sima nango ekopesa yo posta ya koya.
efongoli déjà ba porte na yango pour na année scolaire 2025 et 2026 na ba extension na yango ya Bumbu pe ya Makala. Et retime tele mes reportages. Osungi ya ba parents aye lisusu ndenge kaka amesana makambo ya sika yango yo ebandi pona année scolaire 2025-2026 pona collège prof Aouka elongona yemoko le promoteur John Aouka Moma les grands baoba oyo alinga kabana bino batanga kitoko aye lisusu na ba surprise ebele. J'ai bien dit ba surprise ebele bosimba na cycle maternel de 3 à 5 ans aye na makambo ebele kasi misolo ezana yango muke toza pe na primaire na collège prof Aouka kobanda na première année tu na 6e année à part wana tozali pe na éducation de base de 7e à 8e yaboye etikala kozala te kaka na collège prof Aouka ba parents bayoki balobi collège prof Aouka nde mosungi na bango na collège prof Aouka enseignement eza vraiment ya qualité malgré Minerval eza nango ya muke prix ya Nyampoul pe ya Gratana kasi enseignement ekuba. Papa, mama, yoka kitoko, kobanga kitoko ya bâtiment oyo ekuba te, nyonso to Minerval ezali à la portée na bino nyonso. Kasi mwana akoki kotanga na ndenge ya kitoko, b'inscription eza nango ya ofele, esi ebandaki déjà, ezali kosalema chaque jour de 8h à 16h. Okotuna ngai, collège prof Aouka ezwami wapi, yoka bien, kanga adresse oyo, collège prof Aouka ezwami na commune ya Bumbu, mingi penza na avenue Luyeye, numéro 9A na route Elengesa, pene ya Wenze ya likolo ya Makala. Mosusu pe ezwami na avenue Nkolo, numéro 36, pene ya le destin topé na direction ya souci MM. Enseignement ezali vraiment ya qualité pour ba enseignant bazali très qualifié. John Aouka Moma les grands baoba azali kosangisa expérience et longo na jeunesse. Kuna pe ba classe ezali bien aéré ba salle de classe ba condition kaka ndenge UNESCO azali kosepela. Kuna vraiment ba condition ya kitoko kasi Minerval ya muke ndenge yemoko promoteur John Aouka Moma les grands baoba alobi. Sengi kaka na maboti bo il y a 40 000 pour la primaire, 45 000 pour la maternelle, et 48 000 pour la 7e et 8e. Wana ezali ba compte oyo tolingi kozanango bossa na bandeli année scolaire qui les 30 septembre pour être biso to faire fonctionner l'école. Bosimba pe boyeba ke wana ezali a compte kasi ba monta misusu etikali ba parents bo bangate e kozala discuter na mois d'octobre mingi penza na début na yango entre comité de gestion ya collège prof Aouka et longo na ba parents e kozala na yango eloko moke kaka ndenge amesana. Na collège prof Aouka ba élève basalaka ba visite guidée bisika ebele po na kofongola ba mémoire na bango. Papa, mama, na misolo muke mwana atangi kitoko pe asilisi na mystique ya fourmi po azala utile na société. Bosimba ke ba notable ya lobby ya RDC bakobima awa, ba lauréat babimaka awa. Collège prof Aouka yende mosungi ya bana. Collège prof Aouka yende champion. Inscription ici est dans la complexe scolaire Mama Pemba 1 P2 école ya fondation Nerombo na commune ya Kiseso. Retime même la dit là. Ozali moboti ya mwana kasi yende beki na yo ya lobi ondimi kitoko po ezala boye yoka bien po na éducation ya kitoko pe ya qualité koluka mosika te ezali kaka pene na yo. Fondation Nerombungu yango nde ezali ko répondre na souci ya ba parents ndeko po na année scolaire 2025-2026 oyo ezali ko fongola ba porte na mois de septembre. Yoka po na complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Nerombungu ekomi mibale
ya liboso ezwami na avenue Bantandu numéro 44 quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Ya mibale yoka ya sika eye nyonso kaka pona bana batanga kitoko yoka bien yango pe ezali kofongola ba porte na yango déjà na rentrée scolaire ya mois de septembre. Yango ezwami wapi avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la Paix toujours na commune ya Kisenso. Pour l'inscription ya année scolaire 2025-2026 bokende na Lombango pour na kokomisa bana na bino kobanda lundi kino mokolo ya samedi ba bureau ezali déjà kofungwama ba section to ba option oyo ezali organisé toza na maternelle de 3 à 5 ans toza na primaire pe enseignement de base toza pe na latin philo sciences pédagogie générale commerciale et gestion coupe couture mécanique générale électricité construction pe électronique pona oyo etali ba pratique ba atelier pe ba laboratoire et kuba pe ya qualité supérieure toza na atelier ya mécanique électricité construction commerciale et informatique coupe couture pe électronique nyonso wana côté pratique vanda kimia ba école ebele ba yaka awadi cadeau signé fondation Nerombungu bongo pona oyo etali ba salle de classe bobanga te ba condition ezali vraiment ya kitoko ba salle ya minene ba salle bien aérée ba condition hygiénique et kuba ba banc kitoko pe ba enseignant vraiment ya qualité ba lauréat ba bimaka awa complexe scolaire Mama Pemba ya fondation Nerombungu poto na RDC poto na Kinshasa pe poto na commune ya Kisenso esika enseignement ya qualité ezali kopesama ezalaka mosika te bana kini pe ya RDC cadeau kitoko ya ngoyo pona bana na bino. Merci honorable Nerombungu mwabanga moyo pona cadeau kitoko opesi na bilenge oyo ezali vraiment bateau ya ITB Kokolo bosambarke ebele polobi ba notable ya RDC bakobima awa okanisi esili ten mbula oyo honorable Nerombungu mwabanga moyo na susi azalaka na yango pona bilenge ateli bino pe item Mama Pemba yango pe ezali kofongola ba porte na yango kaka na mois ya septembre toza na ba option kuna lokola science infirmière pe sage femme yango pe ezwami na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Bikanga toujours na commune ya Kisenso ya boye omona wapi tomona te kaka na banga moyo epai ya fondation Nerombungu epai wapi elengi eye pona bana batanga kitoko pe enseignement ya qualité ko banga monene ya babatima te ko banga kitoko na yango te pe enseignement ya qualité ko banga te kasi Minerval ezali à la portée ya moto nyonso po fondation Nerombungu aza na souci bana ya RDC batanga kitoko boya ebele bokosepela boza déjà akosepela honorable Néron homme social esolaka na moto tout bien. Institut technique de météorologie Itomate na mokose bafungoli déjà ba porte na bango pour na année scolaire 2025-2026 pour le canasite ya Barumbu Istasté Thomas Kande. Pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yokelaka eloko yo. Institut technique de météorologie aviation et télécommunication Itemate ndolo na mokuse afongoli porte na ba inscription oyo eza kosalema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2025-2026. Et kaka ozwa déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e ti na 6e des humanités bana nyonso oyo basilisi primaire Itemate ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna ba section eza ebele aviation civile électricité générale mécanique générale pe électronique oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission commutation pe électronique industrielle mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya Itemate oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki déjà kotravailler na ma entreprise en tant que vrai technicien ba professeur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele samedi 19 juillet 2025 à partir ya ngonga ya 7h. Premier test d'admission pe deuxième test
ekosalema samedi 23 août 2025 kaka na ngonga ya 7h. okanisi esili tintin itemat ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique osilisa na yo deja classe kala kasi olingi renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na badomaine oyo électricité automobile installation des centres solaires oyekola ndenge nini bainstallaka bapanneau solaire ata oza na baprovince mosika masolo awa eza ya kofungama kitoko koyekola kitoko informatique théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esili te réseau maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéosurveillance bacours ya anglais pesa kopesama tango ya koyekola mpe okoma utile na société eleki nanu te bolekaka deja na babiro ya itemat ndolo oyo esomi na kati ya istandolo avenue aérodrome numéro 3930 quartier ndolo na commune ya barumbu itemat ndolo mfumu ya formation technique. na kobatela bana na bino bazala en bonne santé poto eza kaka moko protiva même mikolo mpe bakoki komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayebaka te ti lelo apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko mpona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ba ba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Magusa. Protivap, pour bébé pro. Produit par Chris SARL. Merci la confiance et fidélité de la caméra d'info de la seconde de cette édition de la Lobo. Merci la Francis Kanzal Ozaki la caméra concours rédactionnel il y a Nathalie Kaila supervisée par Héritier Mapinde mais na montage comme maquette par Fabrice le nom de Christian qui a engagé dans la binote côté de les au revoir.